Ouais, voilà, MLTV 1, quand les trucs c'est MLTV 1, tout ça, on a pour tout travailler, bah, le slogan, travaillons malgré les lots. Au moment où va site Ebele et là, baisse la connexion à MLTV1.com, tout ça, on a pour tout travailler. Là, j'ai salué mon équipe technique, derrière Billy, il y a moi aussi, Avimba, Atonda, Vanessa, Bafosset, Aye, Matama, et Kotaka. Là, j'ai salué depuis Belgique, Bébé Scré. Bébé Secret. Là, je vois Chief Manta, papa na Samuel Curtis Lamanta, papa ya mwana na ye. Tu es bongo de l'eau, tu es canon kusula. Balobi, tu es amina no moto na Nzambe. Balobi, RDC Sabrine. Tant que pene pour voisin, voisin au plus bas au capacité. Tout mes kakusula moto na Nzambe, ça un message où il faut à transmettre bana ya Congo, à transmettre peuple congolais au assouri na Nzambe na ye pendant ba on va bien na yango tingo pendant azalaki na carême il y a 40 jours babimaki le 28. Tout mes kakusula quel message nini pour Nzambe na ye assouri na ye pour la RDC. Et sans plus tarder pour la copie ça va monter na héritier Louvumbu, Rachel, la monde Platini, Luzolo, Papa Nondo, tout sur la canne, tout sur la qui m'a mis le versas. Nous allons tout travailler là-dedans. Sans plus tarder, nous présenter invité Nangai Mukambiro qui bonjour. Thomas Nzambe, moi voix est un boulot de Mickey, c'est un boulot de vie. Les autres Talinayo, c'est un Timo Bobé, Kakambo, qui éviter au solo Nzambe. Nzambe a espéré nini pour la fin de l'année et puis a espéré nini pour la élection il y a Congo tous les cas sous papa c'est là tous allez avoir quelque chose dans la musique les beaux cannabis tous autres chango la montagne tango tous à kobondela chaque fois toujours bondela toujours li qui a pour la kimia na beau cannabis tout aussi na mabondeli il y a 40 jours tout bondela qui to kilibilei pour la kimia mboka na biso kasi nkolo alobi ete mboka na biso ya RDC bana mboka bozala na kimia bozala penza na kimia oyo bazosala to baza koluka baza nde na posa ya makila kasi soki bokomi kotisa bokopesa bango lokumu to bokopesa bango donc c'est-à-dire moto nyonso azala na kimia soki bakotya mobulu moto moko te aleka na kobima na balabala moto moko te atia mobulu po ete bango nde baza na posa ya makila tokoti mvula ya sika basian soki na bango baza kosenga bango makila donc mboka na biso ezali mboka moko eza na lipamboli vra makasi kasi lokola lipamboli eza makasi komekama mpe kozala makasi na yango moto nyonso na mboka na biso ezala na kimia nzambe akosala oyo ezali mokambi Nzamba kosala oyo ezali mokambi na ye mokambi roki tobenga yo mokambi tobenga yo Thomas tobenga yo chanteur lelo balobi peuple congolais a se décidé soki elle y a pouvoir en place et passer bazui na bavoix bango bakobima guerre ezolima ba oyo ba opposition balobi soki bato ya pouvoir en place baleki mobulu ekozala. Est-ce que ndenge selon inspiration protaki pour te dire yo outi na kati na ngomba okilaki bilei pendant 40 jours est-ce que Seigneur a inspiré nini pour na peuple congolais pour na peuple congolais kola lobi ete kimia ekozala kasi yango ya kimia wana bango baza penza nde na posa ya makila posa na bango ezaki makila esopa na penza na mboka na biso kasi peuple congolais nyonso bazala kimia pour être pouvoir en place bango basalaki ba planifier ki plan na bango était moto na bango oyo ba proposer ki yenda bima kasi lokola biso toza basala nzambe makambo wana tokotaka te mais lokola nkolo alobi esengeli toloba donc peuple congolais nyonso bozala na kimia bakosala oyo eza mokao na bango kasi nkolo mpe akosala oyo ezali volonté na ye po ete kimia ezala na mboka na biso donc moto nyonso azala na kimia soki bakobimisa moto na bango bino bozala na kimia bobima na babala te parce que bango bazosala bongo pour bino bobima basopa makila pour bango babénéficie na makila bozala penza na kimia moto nyonso batela bomoi na yo
pour être collé sur ma chia, ça vraiment la poste à bon moyen. C'est un peu ça. C'est un peu ça, j'ai cherché le monde, j'ai trouvé dans l'église, j'ai cherché l'église et je l'ai trouvé dans le monde. Les lots, tout ce qu'on a pas pasteur, original. J'ai cherché le monde, j'ai trouvé dans l'église, pasteur, comme a postulé, qu'il a pouvoir. Est-ce qu'ils ont permis pasteur à postuler? Et puis pasteur a postulé, donc à côté pena qui mokili. Pourquoi? C'est truc ceux qui te koloba parce que biso tozana te pour na juger bato. Bible si biso ne juge pas. Mais par rapport à l'église, nzamba lobi na biso ke ba oyo balingi ngai bakotosa bana na ngai. Bible ezosenga biso te ke non, il faut tolobaka tokota na politique. Politique eza mokili. Biso toza bato tozosala nzambe ntango okota na mokili okokoma na deux camps, c'est-à-dire ozolinga bato oyo te baozolinga bango. Alors la Bible nous dit qu'il faut tolinga bato nyonso. Donc bao bazo postuler na mokili. Bon pour ngai, je ne dis pas que pour na bato nyonso mais pour nga selon ndenge na tanga ka Bible, je me suis dit que baza bato lokuta. Baza bato lokuta to meka posolola lilo Moto Nzambe, olobi album na yo puis c'est dans le marché. Ta grâce me suffit. Sorti Isakan au commune ni soki koki ko pesa ko beta porte ou on a besoin d'un apport ou soutien. Bon, pour album eza mosala Nzambe. Soko tangi na Timothée biso ko kanga monoko na mwana ngombe te wana azopapola masako. Wana na Timothée. C'est-à-dire cela veut dire donc monoko ya mwana ngombe de biso tout ça mosala Nzambe. Bon kanga ya moto tango to ça mosala Nzambe. Ba oba bimaki liboso na biso basaki mosala. Biso be tozo na sima to ça toujours continuer. C'est-à-dire album en angai ko bimana yango elle est juste pour na lancer sortie officielle nango elle a max. Donc bato tout bazana pour ça ko soutenir mosala Nzambe. Sous clair numéro nangai elle est 06 500 99 98 35 10. Tibiso bao ba kosunga mosala ngai na kosunga bango. C'est ça la Bible. Donc c'est-à-dire bao ba liba tia loboko na mosala Nzambe pour que mosala Nzambe a conseil. Numéro na ngai zali plus 242 06 598 10 35 ou soit pour na bato bazana Kinshasa 06 598 10 35. 10-35, ta grâce me suffit. En tout cas, vraiment, Internet les attend. Je dis que merci pour Yambi Bissoipa Nayo, la base Nayo accueille. En tout cas, vraiment, je dis qu'à la prochaine fois, tu as besoin de sous pour décortiquer ceux qui m'ont beauté. Moi, on a 2 ou 3 personnes. Ceux qui n'ont pas sa beauté, dans ma fidèle de l'église Abima. Puis en plus, n'a pas sa beauté dans mon cabinet à Liboso, des représentants légaux. Chef spirituel, apôtre, prophète Emmanuel Bolia Idjola, n'a coupé sa beauté dans Malinda, Kalala, moi c'est Pembe, donc dès qu'on a gagné, quand il n'a coupé sa beauté dans ma Sylvie, Bao tout Batikaliwana, Bao Baibingai, ok, n'a pas si ma beauté, donc
Là, merci, j'ai sali demain derrière Bilili, Bomoni Bongo, MLTV1, le slogan Abisso, travaillons, malgré connexion, Bilingam, Abisso, tout, Tinzikato, Kotsa, depuis Brazzaville. Là, j'ai sali Tuf Mata, Papa na Samuel Curtis, Lamanta, Papa Yabana Naye, Tuf Mata, Papa na Samuel Curtis Lamanta, là j'ai sali HL Héritier Louvoumou, j'ai sali Platini Luzolo, Papando, là je vois Mamie de Versas, Namoni Bongolé, Mama Bibi, sans oublier Jean-Cy Lelo, la carte illimitée. Il y a des vrais et des faux. La carte illimitée, Jean-Cy Lelo, le bac c'est de l'or, bon, on a chombo, ya makasi ekota, du verre et zoya, marambutu, grâce à Jean-Cy Lelo, la carte illimitée, baïmo nyonso, bafouka marana, c'est à ma colonne, Jean-Cy Lelo. Là, j'ai sali à bébé secret depuis Belgique, Navol Ologie depuis Belgique, maman sociale, Christelle Bafossette, bonne année nayo. À la prochaine numéro, Ezo le Kawana Bomisana Nakobenga, et puis je vois papa aimé Mabika italienne depuis Brazzaville, ya maman Linda, ya Bembe. De courtes jambes chargées, taille, bombée, filmée et lancée. Et ça là qui bino plaisir, bon misana. Na émission na bino original depuis Brazzaville. À suivre. Original.